Donc, au moni, moutou déjà la vie sur la cible la sorcellerie. Pour ma bota mingi batwa bimeli kindoki peut ténèbres vani makas. Ceux qui déjà ba ciblé yo, ceux qui déjà ba pointé yo, ba bande ko luka, façon ko zoyo, façon ko longola yo, bende ko simbate, ba ko profiter na moment oyo moko fongoli porte. Olobi ninde ko bande ko bimazo zonga. Be hésitation. Biloko ana tout, ezaka déjà langage. Ozana discernement oyeba ke ah, et si kana okende, est-ce que est favorable pour nanga ou bien natika ou bien la renoncer. Ayo nga madame moko te solo ngala ete ayo sanga mama na joki ne boso na yo ngala bela na joki na nini na la police ko ya la police na ndenga ula ne ko mon zoto zole lao me makamu sisi na yebila ngate papa ya koti sa tete wata ata charme ngolo na biso moko banda samedi ya sakasi tinde ukabula kufindo bifande ata 50 watu amona ni liwa mutu basepela nango te kokufa na ndezo sala passe parce que akenda iko yamba musicien mais na asala accident. Ah oui, c'est la vie problème. Avec une problème de partie, dans le problème de Kali. Ce qui va bien famille et ça est plus simple de monter. Donc la semaine où il m'a dit tout ça, on a petit à petit, moi regardant la ciment à l'hôpital qui est plus souvent fait. Si vous avez la famille de Bissou, maintenant le bagage à boucan à zone ici, c'est ciment na bongo. Donc Bissou nous doit la image de la question au monde. À Grigo, à ça payer famille à l'écouter. Donc si la maman qui a des mecs de zone, c'est la famille. Bon tellement que biloko wana o akende ko sala akei wone zaki akei moko ça n'a rien à voir na makambo nzambe. Ceux qui déjà zaki poursuivi déjà qui pointé dans mode de ténèbres bako luka moyen ba profiter kana sima wana. Ya kei wana. Ba musicien na biso nyonso ya Congo baza bato akisi bato magie bato ba simba kapenda trop na diable mais so muta kufi pour événement moko wana boy c'est pas dit que musicien le kisi mutu musicien oza makambu na ye mais oso oza esprit pété ou le kaniti
Voilà, très chers amis internautes, nous sommes déjà avec l'évangéliste majeur Michel Ekoutou Tozani Tokosolo Lebele par rapport à l'actualité de Zanango, Boyebi, Mamou Tchalamwana, Bateko Kundaye, c'était vers la nuit. Donc, Ndekonabiso aussi, l'artiste comédien Awilo, Aoteko Tikabiso, après juste carnaval plutôt, j'allais dire, il y a Héritier Watanabe, tout ça, na problème et belé au lelo et Mibiso, na terrain pour tout sur l'élo avec l'évangéliste majeur Michel Ekoutou. Voilà, moté et puis santé, église corps de Christ Mobimba. Merci beaucoup Yves Pan. Merci. Merci na bande kono soit super pour moi 243 nzamba pambola bino. Amen. Na souhaité bino ba bonne année, ba meilleur vœu. Meilleur VP na Yves Ipan. Merci. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Nzambo abateli biso to moni fin de l'année, dans Zoko croire tout le monde a payé 2023 en bonté, na victoire et l'on en Zambie. Par rapport à Moussala, ça va, ça évolue. Oui, Tozoko évolue très bien. La prière d'attaque. La prière d'attaque, oui, Tozoko évolue chaque 22 heures, chaque 5 heures, chaque 11 heures. Tozoko les cavements na ba moment fort, il y a ba prière d'attaque. Il y a on enseigne à Nabino, bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso. Évangéliste Ekoutou TV, vous s'abonner massivement pour 22h, tu as la prière, 5h, tu as la prière, 11h, tu as la prière du lundi au samedi matin. De tous ceux qui savent la prière et ça, les maca chaque jour. Donc, nous avons un problème, on a besoin de bon de là. Rejoindre la chaîne Évangéliste Ekoutou TV. Déjà, on a tant de s'abonner au causant la prière. Voilà. Le sambo pour que tu aies un sujet de Zambe pambola émission lelo nazali pamboli pona peuple na yo pe bande konyo so bolanda de près même de loin nazala bénédiction pona bango na kombo Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. À chaque parcelle déjà tozo senga soutien ba na Nzambe toza ko évoluer na moni vraiment na bande ko belé bazotinda moi 50 moi 100 pourquoi pas ba 200 ba 300 bande ko bazotinda. Mais tozo un service à chaque parcelle parce que si tozo loué et comme il faut vraiment un problème à casse au lieu que to longwana to kende ko louer lisusu to bisaki na Nzambe faut to sala to somba lupango pour l'église yango na osenga pe ta bandeko bazana besoin ko soutenir et ça nango volontaire ce que monique oyebi makambo Nzambe okoyi ko soutenir au bengi numéro nangeza affiché si on a besoin de son numéro dans un compte courant, ça ne dérange pas. Au contribuer pour l'œuvre ensemble. Nous avons mon église. À son panier, à l'église. Mais moi, je suis à maman. Moi, je suis soigné par ma médecin et si je suis koufi. Le docteur va signer un acte de décès. Moi, c'est fini. À Koubo qui est la morgue. Maman a bandé là. C'est dans l'église. Nzambe, na tchaki panier, na somaka panier pour musala na yo. Voilà. Abaliga la panier tant que na couleur wana po na morgue moi na ronflé pema ezongi à cause ya ko soutenir à cause ya ko pesa na œuvre Nzambe peut-être ça ba secret moko e vandi wana makasi sa bonzambe muto a pesaka il y a d'autres histoires au prier mais à cause ya ko soutenir œuvre Nzambe Nzamba pesa solution et surtout que so pesa ngone sengo na mabele et surtout na bato ba osela Nzambe la ndenga solo voilà Nzambe vraiment tena compte na esika ya malamu soko bwaki okobuka. Voilà. Merci évangéliste, je crois bien bande batali biso, je crois bien tozaki na bino lobby na matanga ya mama na biso Tchalamwana enterrement la nuit, je sais pas. Et la plupart ya bande bataki pembeni balbi maman zaki chef coutumier ndesenga ki il faut kaka eleka la nuit. Nebiti. Et ça par rapport ya ba bouchon izalaki embouteillage ou bien et sengaka ndenge wana faut bakunda chef coutumier na butu et puis ni ne bota et batami plutôt j'allais dire et batami na butu kokunda moyi na butu est-ce que ça na moi mais butu d'abord et ça ka mystère okay. Biso na service à délivrance ngamo na zamuta mabondeli ba prière na ngamingi na salaka ezaka ya butu minuit na badi prière 3h 4h na kati. Okay. D'abord, il faut que temps moko prophétique. Okay. Alors, Boutou, so talibien même na Israël, Nzamba délivré na Israël. Et ça qui vers au milieu de la nuit. So tali Paul na Silas, Nzamba délivré bango ça qui vers au milieu de la nuit. So tali même apôtre Pierre, tant ange a outi na lola eko délivré na prison à Hérode.
ça qui vers au milieu de la nuit. Donc, butu est un moment moko prophétique, est un moment moko très sacré pour le service. Ce que lui-même de la construction minene, pont, immeuble, une grande partie, il y a la construction, c'est le mingi na butu. Donc, butu est un secret, c'est un moment moko est mystérieux, makasi pour na événement. Alors, quand enterrer mutu na butu, par rapport à mboka na biso, naza na deux voleurs au pesa yo. Kolongwa nanu centre-ville kokende ti ba aéroport andi na ba après-midi embouteillage ya laka. OK. Ya liboso yango wana peut-être embouteillage sala ke ba koma cimetière retard. Ya mibale. Ko sala mutu enterrement na butu etant que chef coutumier ezaka makambo belé po basaka ba cérémonie wana na kasi. Mama Tchala mona za musicien oyo asali penza makasi mboka na biso. Ce qui réellement aza chef coutumier. Enterrement de ce salim la boutou, il y a des choses que salima tant que kundai. Parce que aza étoile, aza ce n'était pas n'importe qui. Aza moutou ningi saka simba kimboka. Donc sur enterré na boutou, ce qui aza qui chef coutumier et cause avec raison parce que il y a des cérémonies où salima ka o batu ordinaire ba ko mona ngoti. Okay. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on répondre. Est-ce que ça a un convénient de la famille, vous avez un chef coutumier à Tiribiso, pour Babi Mokondi à Kendaraye, mon côté, peut-être, moi, inconvénient que y a la famille, n'a pas chef. Non, je ne crois pas. Ceux qui ont pacte, c'est ça qui signé, peut-être dans loi naie, ceux qui a signé un pacte, ou bien que a signé à teka famille, bien sacrifier famille, là c'est autre chose. Mais batikali ceux qui croient en Jésus-Christ, ma bémorté salema. Même à Tobima la famille, ba chef coutumier, mais yo ceux qui croient en Christ, Bible lobi soit fin à loi. Donc véritable coutume est bon Nzambe. Ya ngonde l'équipe ba coutume nyo so mokili. Donc bande ko batikali bakanga makana Nzambe mama si akeya sala ki vina e aningisi mokili tane ko ki Nzamba zu akei et senga ko sala ete s'occuper abongisa ki na Nzambe wane ko za malamu mingi. Voilà. Naka ya ndeko na biso artiste et comédien Awilo atika kibiso après juste carnaval il y a artiste et musicien Rité Watanabe 6 jours après ayo tika biso depuis kotaki comment. Alors, sa famille, les autres à la Kuna, Sengi vraiment, mon héritier Watanabe, on a besoin vraiment de présence naïe. Et puis, sa femme, Aza Nazemi, Azole l'a toujours, mon héritier, pour qu'elle soutenir Bango, na matanga, na liwaya mona na Bango. On a évité que on a déjà liwaya ndeko a oui, on a nous mort naïe. Et quand vous allez na fête tout le monde bandeko belé ba komi ba sacrifier alekimbeka oyezali ba biloko bonane il faut que vous allez vigilant koto kuna pe ba bi famille et ça na problème mon na famille na bango mususu pe ba lobi avenir mususu pe ba bi quartier ben yoza mosena nzambe on analyser ndenge ni Est-ce que ndeko ah oui ndeko oui le père son âme liwa mutu ba sepela ngoti voilà premièrement asa mutu asa kiloko langa kokufa na ndezo sala passe parce que akendaki koyamba musicien mais na asala accident bon elonga na koloba est-ce que famille tango bazo ko s'adresser na musicien est-ce que musicien abengaki aya koyambe na aéroport Anjili non il vit pas il faut ébaquer na monde de musique il y a ba événement mingi salimaka na ndenga mystique we sengaka ba sacrifice senga makila na lobite ke héritier lekisi mutu mais nazo loba pour que ba tuba comprendre que na monde de musique na monde de mokili c'est le diable qui règne et puis na moment nini toza na fin de l'année alors eza moment oyo eza mois oyo diable saka ba bilan ba tomisa même ba saka ba bilan pe ba activité à monde de ténèbres ezoka vitesse sa pression OK ndeko alongwa ki na ndaku akeko yamba azu accident. Ça fait très mal. Et bien donc il y a des hésitations. Et voilà. Donc au moni mutu déjà na vie sur ba ciblé na sorcellerie hein. Pour ma bota mingi ba bimeli kindoki pe ténèbres vani makasi. Ceux qui déjà ba ciblé yo, ceux qui déjà ba pointé yo, ba bande ko luka, façon ko zoyo, façon ko longola yo, ba ndé ko simbate, ba ko profiter na moment oyo moko fungoli porte. Olobi ni ndé ko bande ko bimazo zonga. Ba hésitation. Biloko ana tout ezaka déjà langage. Ozana discernement oyebake ah et c'est quand okende est-ce que
eza favorable pour nanga ou bien natika ou bien la renoncer. Bon tellement que biloko wana o akende ko sala akei wona zaki akei moko ça n'a rien à voir na makambo nzambe. Ceux qui déjà qui poursuivi déjà qui pointé dans le monde des ténèbres bako luka moyen ba profiter kana sima wana. Ya kei wana. Voilà ozomona ezape moko ya bakaya bato belé o déjà bandoki ba pointé na moment o tozali na fin de l'année o bazo luka ba salma ba pointe ba longolo be ba boma. Mais tant ba okuta kati na déjà ba porte ko fungwa mezali il vit pas ba okota. Moi loko moi mukie bandoki ba profiter ba longolo na mukili. Pe ko kufa jeune bongo eza malédiction makasi. Ko kufa jeune bongo eza liwa moko mystique mystérieux parce que nzambe atibiso na mokito kufa na jeunesse te. Biso bana nde photo enterré baboti. Mais jamais le loko momo na kata ba famille baboti nde ba komi ko enterré bana c'est la sorcellerie. Mais ceux qui yo moko mona potamboli mabe. Wana des premier volet, deuxième volet, Bible lobby car le salaire du péché c'est la mort. Soki mutu otamboli mabe, o dirigeant vie na openza malamu te et ko kipe et memayo olonga avant na mokili sans que o atteindre ba année ba jour nzamba loba mutasa na mokili. C'est l'Psaume 90 verset 10. OK. Donc eza moko ya ba réponse go talisa men ndeko o ya kufi vomeza liwe zo pesa passe makasi. Ils ont fait sa passe comme on a mutu ko kufa avant bongo sans que asa lelo comme alonga na mokili akei. Donc ils ont fait na tel sa bandeko musupe bazwa mail. La biloko mokili o ekokeno nulle part. Alors que za fanatique a mutute. Bible lobi na 1 Corinthiens chapitre 6 verset nango 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. OK. Batu yoza ko s'attacher na mutu. Est-ce que oebi etada ma mutu wana? Batu mingi bo s'attacher na bato mokili. Mais esuke la bilondenge ni. Na sengi na yo mutozo la nanga attachement na yo ezana nzambe pour vous la même esprit. Amen. C'est ce qui est important en moi. Mais hésitation. Hésitation za ka langage. Boy kokende. Hésitation za ka langage. Malade ou kei après voilà. On dans na mbongo te mais ozokende kaka. Sa femme a lui même na pekisenga avant na yo non okende kana zonga kei. Et ça ni ivipan. Batu musupe ba komo benga yaka kome. Ezanine. Ekoza na nini? Ba benga ngo pesanteur. Bazo benda yo na esprit. Fula envoûtement. Biloko wana riva mingi na via bana nzambe. Na via batu. Esika mozo kende déjà tant de ténèbres et pointa ki yo okozana combat. Il y a deux voix o elobela kabiso. Voix nzambe na voix ya Satan. To ba ebise zonga nzamba sale grâce à koti na batu bazo pekse o kende te poso okei likame koya. Mais au moins ni bateau déjà bazana kati ya monde ya théâtre et belé na ebisaka bango il faut baza baluka nzambe. Ce n'est pas dit que si on a la métier, il faut qu'on kisi ou bien on a la PD ou bien on a la lesbienne pour que lesbienne pour que on soit succès. Non, on a vu battu sur la théâtre, on a prié là-bas comédienne. On a prié là 2 ou 3 balandanga, ça s'appelle le groupe à Makas, na Kinshasa. Na bonne de la peau na bango. Mais ebele bakasaso na kisi qui se protégera ti. Et puis ça le lo makambu lobby et récupérer yo et zupena o nzamba chakati na yo. Voilà. Mais bandeko musuba lobby mais ça sacrifice ya artiste. Quelque part bandeko lobby ça li solo ya famille na bango na problème ma famille tout ça monsieur Nzambe na ebité. Au moins ni na temps oyo ba artiste ya biso ya musique ba musicien nana za musantu yebisanga na bango nyonso yebi na Congo nana ngo asambela na ndenga solo. Ba musicien na biso nyonso ya Congo baza bato akisi bato magie bato ba simba kapenda trop na diable. Mais so muta kufi pour événement moko wana boy. C'est pas dit que musicien lekisi mutu. Musicien oza makambu na mais oso oza esprit pété ou le kaniti. O eza passe mingi yango wana. Yango mo na hôtel sabatu Bible lobi faut to s'attacher na nzambe selon 1 Corinthiens 6 verset 17. Attachement ezala na nzambe. Muto ko oza la fan club a mutu, oza fanatique mutu. Muto mokili ok non nulle part. Attachement oyo na rotaliso même na Bible omoni mutu lokola Saoul et nani Jonathan s'attachait na David. Mais na simaliwa Jonathan David azwa ki charge ya nani ya Mephibosheth. Tomoni attachement ya prophète Élie na Élisée. Élie azo matama Élisa kangama ki na suka nango. Élisa azwa ki makamba. Azwa ki double portion ya Élie. Omoni attachement ya Ruth. Il y a Naomi na Ruth.
Naomi par rapport à origine ya malédiction, origine à kindoki, inceste, ya sorcellerie. Sala qui conscient et si qu'il y a bimeli na libota bimeli mais kanga mengi na muto azaki na bonzambe pour influencer vie na à la fin des comptes vie a rite changer qui à mon aki Boaz à cause de l'attachement mais yo muto va na ndako o que s'attacher na muto oyebike o cause na risque manque de discernement. Donc ce qui est très important na ba nzeba comprendre mutu ni ko kangama zala no fanatique ya nzambe Jésus Christ alobi boya lo lenge bozali condition ezati. Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi, fin de l'année, ils ont un sacrifice belé, accident salemaka, maladie. Est-ce que vous avez caca musicien bien accident pesant, il vit pas. Rite Esther chapitre 9. On a différentes activités, voilà. Esther chapitre 9, premier verset Bible lobby. Voilà. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour on devait exécuter l'ordre et l'édit du roi. L'ennemi d'Israël avait espéré de dominer sur eux. Ce fit le contraire qui arriva. Les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Balobi 12e mois, 12e mois demi, décembre. Balobi awa na Bible na Esther chapitre 9. Balobi ennemi à Israël, basela qui na 12e mois, na fin de l'année. Basala ba plan, ba programme pour na ko dominer ba nzambe. Ya wana bi 12e mois ezaka mois moko au diable a activa kama casse ba système pe ba fonctionnement ya misala naï. OK. Ba tel misaka sacrifice, ba accident, ba maladie, ba mipepe mabi. Chaque fin de l'année. Parce que ba ngaba sa ba bilan. Diable a la besoin de la makila. Asana ba koliti na sa pe ba disciple naï. O ba ko livrer pe batu. Bango pe ba disciple à Christ, il y a plutôt il y a diable, ba ko pe ça pe Satan, ba offrande bon ba pe ça diable les amis. Makila ya batu. Mais le col a déjà tous en fin de l'année et coïncidé na fin de l'année en tout cas sur za bonzambe te oko le kambeka. Yango zo mona bande ko be bazo kende. Voilà. Mais de quoi ça lui sacrifier à kendara wapi? Muto a sacrifié. So kufineti na 30 ans. Donc ba ke ko enterrer yo ba sorcier na butu ba okende ba na minuit ba okende ba ke na tombe na yo ba la musio ba tunyo so ba la ba ko la musayo ba sali cour moko wana sur place so cour ba sali pena cour ba bandi ko juger yo ozaki do lendo tuyo zaki bo allez après avoir ko juger na butu wana dia ba kundi yo ba bomi ondo kufisiko tango ko kufa ba récupérer esprit ne pas bandoki ba to misal mabi bakena yango bakomi ko utiliser yango so kufa net na 30 ans et que nzamba lo bako kufa ba 79 ans 80 ans 50 ans de vie na yo pe 50 ans makamno nyoso nzamba chakati na yo bango bako utiliser yango monaka ndoki apointaka muto aza na étoile potongo ba longo lui avant à récupérer étoile na yo makambule na mukile mati. OK. Donc muto azaka sacrifier donc akendaka mbala moko na lieu de reposer. Oko kende na servitude na deuxième monde, na monde cosmique, na monde parallèle, esclavagisme jusqu'à ce que ba jour nzamba lobaki serait coquille, ton esprit disparaîtra na monde zwana automatiquement soki ozaki nzambete directement aucun na séjour des morts mais na lieu de tourment ozozela jugement dernier. Wana eza na bandeko yo baza faible en esprit bandeko baza faible en esprit même si mutu musu poza no mwana nzambe ozano pe na ndokito ozana opte mais protection nzambe zati bakoyi pe ko lekiso leki mbeka bazui pe toile no ba utiliser yango okokende d'ailleurs mutu akufi na maboko ya batu omona bokonza likolo te nandeni papa mais oui parce que nzamba pesi biso pouvoir autorité ya kozala na supériorité likola bilimo mabe likola ba sorcier likola ba tomisala mabe mais comment c'est possible muto misala mabe alia yo mwana nzambe c'est qui marche nous ça bien te. OK yango moni mutu ndoki soka alie musunyi moko étoile moko malamu ya ka feti makasi na butu donc yango na hotel sabana nzambe boke banatao année komi presque ya kosila biloko ya dernière minute keba minute à récupération bien ko kota bo gagner pe match yango na hotel sabana nzambe yo mtozola nanga bima na distraction
makambu ezebele au diable akoki kosala na minute asuka avant tokota 2023 na vie na yo mais keba soko fungoli porte okozala moto oyo diable a pointé pe a récupérer yo. Mais est-ce que ils ont un signe où il a que ndeko azolinga vraiment tika biso to na maloba bien na bilembo moko non ba signe ezebele ba maladie ezali ba maladie to benga noyau za sorcellerie ezali na kati kindo maladie changera forme abeli taso lelo abeli lobi estomac lobi abeli mutu lobi abeli malaria bo traiter malaria sili ekobi typhoïde bo traiter typhoïde si ekobi ba maladie za ko se varier na nzoto mutu moko so bo traiter o isili mususu bimi wana sikoyo noyau nango ezalaka sorcellerie eza ba signe pe ya moko so bosali do ba memi bilono ba dépense après si manango mutu akei OK kindoki ndesaka bongo yango mo na prière d'attaque tomba na nzambe bazoya tozo sambela bango longo moyen ba kota na kati ya piège à ténèbres ezate yango na osenga na bino bo s'abonner massivement na compte YouTube nanga bo taper évangéliste Ekuchu TV pour bon landa ba prière d'attaque to sala yango 1 heure du temps seulement c'est fini chaque 22h chaque 5h chaque 11h na ebité sikani ni diable ko ya ko zoyo okoma attaquant de Jésus-Christ yondo ko banda ko attaquer moye ba zoyo ezati donc eloko za très important yango wana et puis ba kaya boy mutu nyonso za na problème maladie tozo bondela pona kawana mutu zo na ba problème ya blocage freinage ba dossier ezo fungwa mati problème grave maladie blocage mobile akima mwasa kima bien aimé benga numéro nangeza affiché je crois que Yves pana kocha nazo bondela pona baka et en plus okoya ko rejoindre nga pe ba prière d'attaque nzambo nga na sambela ka eshuwa kati akota likamono pe kotatula moni na nzambe. Merci, ça c'est bien. En résumé bandeko ba retenir nini ya mutuya bakanga manzambe fin de l'année oyo attachement mzuzu pe ekoko salement na décembre à janvier ezozela attachement bo s'attacher toujours na nzambe 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. La Bible dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. So tangi verset 16 Bible lobby muta okangama mo sandumba ba komi nzoto mo pe molimo moko. Donc muta okangama na nzambe ba koma na pe même esprit. Ata obimi la famille kindoki abatu babonga te so kangami na nzambe. Nzamba ko détacher na système familial ya sorcellerie pe akomemo na royaume na epé histoire ne ko changer identité ne ko changer. Donc na nyonso o na ko résumer bo matisa ka vie de prière pour année et si là na kimia pe nzambe na ko zanga sato ko pese longa. Lobby conseil. Pardon? Lobby za conseil. Ya héritier watana bina makti. Ah ouais OK. Bana nzambe nga sengi na bino nazala nga porte-parole na yete mais o esalema ki le 29 totanga bibembe. Bon yo zanuka mayele nga nazana eloko lobate. Soko monique au kendeno ko fêter Noël na stade des martyrs problème ezati même le 25 peut diable pas fêtaka alors na éviter soki yo sepeno ke na yo kende soki po moli o kende te nzamba zoloku. Voilà, merci l'homme de Dieu de tirer le micro pour 2 3 4 minutes comme ça ou éclairer bana nzambe numéro de téléphone prière pour na makamusongo le pakala o bandeko bazana ngo egezala malamu naza vraiment na mingi ya kolobate bien aimé nzamba pambola bino c'est l'évangéliste Michel Ekuchu naza responsable l'église Med visionnaire mission évangélique et de la délivrance toza na commune ya Ngaliema na quartier Kamunganga na Ozone avenue Diantela numéro 14 bien aimé nzambe apambola bino bandeko nyonso oyo bozali bakoko landanga na sengi na bino d'abord bo s'abonner massivement na compte YouTube nanga évangéliste Ekuchu TV pour na kolanda ba prière matin, midi, soir. Vous tapez évangéliste Ekuchu télévision pour na kolanda ba prière matin, midi et soir. Année ekomina suka na sengi na onde kolanga attachement na o ezana nzambe. Ko s'attacher na nzambe comment na vie de prière na katsa losambo na marche na yo. Zana crainte nzambe, il faut qu'on mene vie ya sanctification. Tanga liloba na nzambe matin, midi, soir. Boko koma na nzambe même esprit oyo kolo azomona yo poko bandomona donc tala mutunini oyo okangamaka naye bien aimé dans le passé to kangamaka na batu oyo to contrôler l'état d'âme na bango te olingaka mibali pona sentiment bo bimana mibali en désordre obimana basi en désordre lelo oyo est-ce que nazo tuno mobali obimaka na 2015 na 2010 est-ce que ozana eti lelo rien. Mais eloko nini atika katina pour Bible lobby na 1 Corinthiens 6 verset 16
oya kokangama na mwasi ya ndumba kokoma ndumba yo kangama na banani obima na nani olia na nani omela mboko olia mbongo nani biloko les autres déranger bana na nzambe mingi les attachements tellement kangama kana batu n'importe qui o soka taille contrôler l'état d'âme la bango te lelo o ba problème ya na vie na yo yango tozo bonde la bien aimé dans les seigneurs pour na ba kaibele aussi ça année aux à la détacher na l'esprit na envoûtement aux à la détacher na ba force maléfique o vanda na vie na yo tika nzambe apambola na komi na suka ndeko na no yamba yesu te lokwa mokonzi po bikisi répéter simalanga Seigneur Jésus-Christ na fungoli motema nanga na yambi lokwa mokonzi pe mobikisi limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre de vie libela na libela na kombo na Yesu Masia amen nzambe apambola bino prochainement numéro nanga téléphone ezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59 on est numéro nanga WhatsApp compte YouTube nanga ezali évangéliste Ekuchu télévision nzambe apambola bino à la prochaine bye bye.